C'était jour, c'était le 2 janvier. Avant le 2 janvier, M. Kasavubu a contacté papa pour nous colloquer, tout le monde s'est dit mais papa, tous les gens quitté. Tous les gens de jeunesse qui abakiste. Mais mindu qualité. Alors, Mundele Mokoye a servi sur arrangement. Par le canal, il y a Congo, donc il faut traverser le Congo, parce que M. Kassovou a un contact avec l'abbé Youlou. Mais Mundele on a eu à ça servi arrangement. Donc, avec le papa, on peut pas que papa, tu contactes une voiture, il y a Tatam Panzouana, pour nous Kenenjili, côté Sainte-Thérèse. Jusqu'à présent, nous connaissons le babo, il y a une place de Télémaki. Na yebi nzela papa landaki nanda ko bakena okota ezalaki ye papa monsieur Kasavubu tata Ngonda Samuel tata Mansianga George ngai na tata Waku Etienne oncle ya mwana to ben karai wazana ki mensek donc to keneki biso mutoba ngai na papa na tata Etienne na tata Ngonda Samuel tuzaki fatiri moko Monsieur Mansanga George na Monsieur Kasavubu na Mundele wana bazaki na fatiri mususu ezaki fatiri mimbale tokei tokangi papa kiti bakei okoti na ngari na ndako ya batol batsala kengo na batol ya batono ya mama moko oyibi mboka soko bazotongo sika tango wana batol bangara basalaki ya batol nde kuna M. Kasavubu akena kutuna papa mutamuntu tulimusenga kimpwanza mituzana mbongo te yo na baki ntwadiste soko sengi endi kutaba kopesa pasa bazoji kola papa mingi soko sengi bakopesa mbongo mundelo yo mwena vande awa ye mutu asali ba arrangement pona tusuma ba minduki mebiso mbongo zate sutu sengi mbongo babezi bakuyoka mindele bakuyoka tibitu so senga mbongo pona kusoma minduki ekozala mabe me yo soko sengi te tuzana eloke kusala bakopesa mbongo tukuzwa ndi tukusoma minduki papa vandi kima moi quelques minutes tango sareka botika kana kinolala mundela tuni M. Kasavubu mais qu'est-ce qu'elle a dit M. Kasavubu yebisiye alors mais moi je pars demain. Comment me dit de dormir encore? Comment est-ce que moi demain obligatoirement je dois rentrer? M. Kasavubu na munoko na ye alobi tika yake ngolala parce que bakokuta na mutamuntu donc eza papa simukimbango mais papa eloko ni asengaki bopesa nga lettre vous préparer bopesa ngai nakena nango bapesi lettre na papa tozongi na ndako le 3 wana ezaki le 2 bakozwa lettre le 2 janvier. Le 2 janvier 1959. 59. C'était un vendredi, bakoza lettre. Papa le dit, beaucoup lettre on a notre Sarabino, qu'on ne pas me c'était directement pour nous tirer au gouverneur. Mais nous avons nous tirer la lettre, n'engenini. Bitu tozane lokote. Batouana tamba koyoka tebitu senga indépendance. Mais tout aussi là. Papa le dit, bozo bimananda konangai directement pour tirer la lettre. Le samedi, papa traversait dans la Brazzaville. C'était le 3, j'ai lettre, directement. Le même 3 samedi, papa traversait dans Brazzaville. Et le 4 janvier, je na rompe une victoire. Ah, je vais moniter, makamo ekwe ezali mutu musu muta provoquer ngote diangena kaka donc faut luka diangena. Basali tout kuluka na cité ba yena ndako combien de fois mpana kuluka papa zate. Mundele ntango komi na bureau na oye komi fonction publique parce que bureau nezaki kuna akokuta papa Vandi. Alors Médangenda, qu'est-ce que vous faites ici? Papa le muet. C'est un jour de travail, je suis venu travailler. Mundele yamana téléphoné au gouverneur qui Dangenda zaliawa. C'est vrai ça, c'est vrai, Dangenda zaliawa. Bensi papa le muet. Les hommes kula musala na kutika musala te, yamana yena musala. Donc l'électricité papa a participé à ma campagne d'indépendance. Donc, vraiment, il était le cerveau moteur. M. Kasavubu Azalaki a mis à papa. Parce que nous avons un vélo,
bisungu na karse to zo be mwendundu pa kipembe bitu zakina Ribaya 3 ya zakina Ikelemba numéro 1. Donc bayimangana papa Monsieur Savubu tango asengi makambo indépendance il était recherché ba luka qui mingi na babezi po baboma ye mais papa lobaki na ye kobanga te tata zanayo efe moko elegaki na Monsieur Savubu il fallait papa bongisa Monsieur Savubu mais amoni na ndako moyen ezalaki te mpona bato bana na bato bazokoya ba visite il fallait abima parce que même na mokana nzambe bato nyonso bazosala nzambe presque misana mokosuku abimi ake to kobondela to esika ne tata nzambe akobimela ye mpona kobongisa ye tout ça. Monsieur Kasavubu ezalaki papa bongisa ye alobaki nini il faut babima mpona kokende baza ye babezi bazalaki koluka Monsieur Kasavubu parce que bayebi akokende soit na petit porteur ou bien il faut akende par route parce que Monsieur Kasavubu azalaki na nzela mibale ya kokendele te soko kaka nzela wana te. Alors na mitende esika pompe essence ezali ezalaki barrage ezalaki wana où il y avait que de commandants belges, militaires belges, donc batiaki militaire congolais tango wana congolais actuel Zaïrois, mais ba belge kaka ba commando pona kuluka Kasavubu parce que ba moni bakangiye et na kusuneli kamoko na bosane na sima Monsieur Kasavubu tango zo sa biloko wana awa ndanda kwa mfumo ndongo mama mfumo ndongo a déplacer ki na chambre ayaki na chambre soko boyeba kitango ndako nezalaki chambre papa nkunta zolama lala papa nkuruntu mama mfumo ndongo a déplacer ki Monsieur Kasavubu a passé 3 nuits awa na ndako papa lala ki awa na ndako c'est comme la be yulu na ndako papa mfumo ndongo la be yulu alala ki 3 jours awa ezali te bayebisi nga te Monsieur Kasavubu tango azoko ya ngai nazoko mona bakolaborateur mpenza Monsieur Kasavubu bayaki koboya na songisongi ya bato me batata nkanza nde bato bazalaki kosoutenir tata Kasavubu me lokola toza na systeme koyela ngai kasi oyo kuna te nde esika yo kokabola bango mpona kokende Bazaire kokende ezalaki ngo malamu oyebi avant okoma na pompe essence na mitene na se wana soko longe esika baye kosala cimetière mais okamati nani wana nzela eza tout droit fo mona bato baza kuna na musika bamoni te barrage ezali Monsieur Kasavubu alenge alobi cette fois-ci je suis arrêté fo mona akanga makaka papa lobi Monsieur Kasavubu komona pasi te mais ntango tokokoma kuna moto aloba te bino nyonso bobana tranquille. Alors mais papa mais vous m'avez trahi c'est fini moi je suis arrêté. Papa lobi mais nyonso na sali na yo oyebango lisusu te. Monsieur Kasavubu tellement azalaki na nkitiki mingi kobanga mingi amonaki kaka ifo na kangama papa lobi na ye koloba eloko te wana tranquille mais soki tokomi wana moto abima te kokoma na barrage papa afungoli porte akiti mondele ntango amoneka papa apesi papa salut monsieur Soki comment ça va et à la maison ça va où est-ce que vous partez papa lobi nake awa na kazangulu kotala moto maladi samba tuna banani bato bazana orke te ezalaki na papa Kasavubu mutu mosusu akokobosa na Kasavubu te mais sika sikoyo jamais basa rendre compte ke na voiture bato mosusu bazali bamoni kaka papa ye moko balobi kene malamu bafungoli barrage papa leki papa sukaki na Kasavubu te oyebi na Luzumu avant ko descendre monter na Luzumu cimetière moko eza wana à droite soko longo pa boya à droite nde voiture côté na zamba eza voiture ngai kalamvula ya ngai ngam na memaki te mais muntu memaki azaki na volant tata Luvanga Ferdinand mebeza ye muntu azaki na volant voiture koti papa bakesika na Monsieur Kasavubu bongisi sili au retour na même intende Monsieur Kasavubu abosani te alega kiawa
abana ko bana susume papa le mais nous avons passé par ici musika sabo malo mais c'est fini mtamuntu donc abosane nete balega ki liboso akomi papa kiti denga salaki batuni mais bayibisa ki biso to kenena kazangulu pona ko tala batamada oui et comment bazamo bien afon le barrage papa leki et l'accident papa azaki mutamukine na biso te bakonzi mingi toyebi o bazaki koyana papa bayana moyi bayana butu toyebango parce que nazoko vana na papa il y a des fois jusqu'à 22h même 2h30 du matin 3h même 3h du matin donc toyebi bat mais balobaka rien n'est prophète dans son pays bat bayebi papa te ndenge ba juif balobaki bayebi nkolo Yesu te mwana nzambe ndenge bazoloba batu balobi ndenge na nzambe te mutu tozofuka na mutu mais tout c'est pour les leçons tous aboyés grâce à papa d'Angena qu'on le veut ou pas tous les alliés pour la papa d'Angena pour ne pas prendre du temps je m'excuse beaucoup même pour l'indépendance mutu nini ayako yebisa ngai na zano vivant lelo na ebite lobby ayako yebisa te ngai mna participer kim pona cotisation to sala kim pona kufuta maître croquet ngana lingina mona nani mutu wana bonga to bimisa mikanda papa pesa kimbongo bongo yabi msawe ba yepe pesa kimbongo porque croquet tango yaki mutu pesa kimbongo papa ngena kuntima izaka mutu ya poni combien mbala liboso tango ba yeba lobby maître croquet ye tozana mbongo te ya kufuta bakisi batu bayaki papa koti na ndako 450 na mbongo tangwana lelo soko to senga intérêt gouverneur ni ko futa biso 450 na koti apesi basali de charge mikane zabi le lendemain baye ya dio makangami depuis akotaki bolo bakubi misete suka mbongo ezalite combien 450 papa zongi na ndako na chambre akamati mbongo apesi donc ce qui fait 900 na ya lelo namu takufutango mais tout ce qu'il avait fait les gens bakamati papa muyibi na balabala mkuta legate mais biso yibite papa zali nzambe aza mutu ya mukilo te soka zaki mutu mwa kilo yo ndeko kusabilo kwa na te